Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Mais en tout cas, pour nous, maestro Zaper nanga, héritier Watana Beza Vienanga, na Villanova. Oui, et puis na tracé chemin nanga. Pour payer bateau sous base. Et ça, chance d'avoir un normal. Où est-ce que Kenda Fa Nesinga le bela mambo na tinga le bela mambo musique. Non non, le courage na maestro, eza mambo sikate, eza mambo sali mara déjà. Mais déjà fallait pour pas na niveau na déjà na habité. Azave moi ça la boulot na bien. Ça sona likambo na mututé, na problème na mututé, na le ba makambo nanga. Awani Bezati, votre chaîne est là. Une nouvelle chaîne, mais très compacte, très intéressante, très suspecte. Tumba Tumba TV. Tumba Tumba TV est biso yango. Yoro tu Zakari Mwamba la pointe. Les petits Zacle. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Biso tous abonnés déjà. Yangano eseleke tapa bakwena ba boite. Esie koma ya pale kikia bongana dani. Allô, 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 allô. Mes chers amis, je vous prie de vous abonner dans la chaîne Tumba Tumba TV chez Zakari Mwamba, le général de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement. Kuna borozo d'informations ya kitoko. Musique, théâtre, sport, politique. Zakari Mwamba, le descendant valable de Zakari Bababasui. Abonnez-vous massivement. Ciao. C'est le Mr Voice Ibrator, l'homme de ce pas sorcier. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Tumba Tumba TV de Petit Zacle Mwamba. Zakari Mwamba, abonnez massivement la chaîne Tumba Tumba TV. En deux toujours d'informations claires et nettes, hein, avec le Zacle, le général de la presse congolaise. Yes, ici c'est Mignon Abraham Ponta de Lance. Abonnez-vous massivement à la chaîne Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, le général de la presse. Abonnez-vous massivement. Donc, divertissement. Ici JR Marou. Je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Tumba Tumba TV du grand journaliste, le journaliste star Petit Zacle Mwamba. Balobi kunane me formation y a bien me formation traitée avec justesse, politique, musique, voilà, du tout quoi. Chaîne YouTube Tumba Tumba TV. Abonnez-vous massivement. C'est JR Maro qui l'a dit. Meus. Tokokota Jérusalem kaka makolongulu, tokokota kaka boye. Jérusalem tokokota kaka makolongulu. Désormais, Tumba Tumba TV officiel de Zakari Mwamba. Je suis au côté de Jérusalem. 2022, tu continues déjà quoi. Pour te Tumba Sikoyo, la TV officielle de Zakari Mwamba. Donc voilà, nous avons un ba warrior. Nous avons un mélomane à bonne musique pour soutenir Massanabiso, presse internationale. Zakari Mwamba. Désormais, Tumba Tumba TV. Et comme c'est une chaîne. Comme c'est une chaîne, tu peux s'abonner, tu peux faire poids. Ça la mission bien quoi. Voilà, bonne chance à toi Zakari Mwamba. Tu continues déjà pour Jérusalem, tu continues 2020, tu ma Kolongolo, tu continues encore à bouer. Akobimi c'est la bébé va paquet. Kaka. Hello la famille, c'est Matera 7 étoiles. Abonnez-vous sur Tumba Tumba. Et Petit Zacle Mwamba. Qu'on a des besoins d'informations sur le pena. Sur la chaîne. Et là, on a Tumba Tumba. 100% ya Petit Zacle Mwamba. On est ensemble. Ya. Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV. Ouais, c'est bien moi, à Télé Kounyanga, le souverain pontife, le tout-puissant chef. Abonnez-vous massivement sur Tumba Tumba TV avec Zakari Mwamba, les petits Zacle. Pour votre information, pour votre divertissement. Zakari Mwamba, Tumba Tumba TV.
mobali ya maboko makasi bazwelaka yo bembanda ye mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwiti ye isongolo ye babi Tumba TV officiel balobi avec Petit Zacre le petit à Zakari Bababa c'est ce que Zakra Mouké Zakari Mwamba c'est gastrique 4 nangala maramba losa kona binoe balungola moi si kale so bala Zakari tu bala Zakari babi awa to s'abonner massivement balobi mission nyonso oboluka ya politique ya musique makambo tu awa to tumbao na nema mabete puis le roi dans période de Facebook to tumbo le roi bena dendo to balus to le roi soso to tumbi c'est l'une de Kardashian Bizubai nana bareke on lo ba mingite. méchant nazana méchant na côté la binote pour nazana méchant di balobi na côté la binote nazana méchant ngai nazana méchant et mission la binote tumba yango yo balobi belela mwana toi kota déjà pour makambo yango ya bandi Zakari Mwamba le Petit Zacre le général de la presse congolaise l'homme de Tumba mwana ya papa SKK di balobi nazana méchant na côté la batute pour nazana méchant nga méchant nazana méchant balobi nanga nazana méchant na kozala toujours na méchant na côté la bino peut-être bolo le tokotumba na nani boko découvrir a na plateau oyo lelo inga émission tumba tigana tala bango po bazana po sana tala bango. Salut à toutes et à tous, très chers fidèles internautes, vous qui êtes éparpillés à travers le monde et de suivre votre très belle émission présentée par votre humble serviteur Zakari Mwamba ZM, le général de la presse congolaise, l'homme de Tumba. Moi, na papa SKK di balobi bo bendana bola musilanga ba oh tu balali po émission na bino yango Tumba bandi toko tumba bon nani Charlie Materasi 7 étoiles ngai Charlie Materasi 7 étoiles balobi Villanova tout basa na mikili mais bino ba wolela ko kende ba wolela ko bima oh non ngai leader sikota lelo siko baninga tu ba yena sima bana mikili bolia mbala Charlie Materasi ko tumba di Arotumba lelo, merci beaucoup na batutu, merci na papa Charles Blaise Mafuta, les vendeurs de Rennes, présent association qui c'est de Bretagne, balobi association oyo sangisi tous les 3 pays d'Afrique, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Angola, oyo kuma papa yemoko papa Charles Blaise Mafuta Mampudi, là où repose le cœur de ma Isabelle Marinette. Merci beaucoup na Léon Mokonza Autriche, les gants respiro yebikande toza ko sola. Eva Tumba Kalombo. Motomoro très bien machamou meno. Mukulumba wani yo yebi déjà Charlie Materasi tanga za kokota déjà ko bandoko la ikelenga ya wadi ba wario bola ikelenga ba golo bola ikelenga di balobi le ransoniste tout bola ikelenga banzo itu bola ikelenga ya misolo bino yango e bandi e misolo la musarabana tout ya poto tokoti kuna ka kota ba Londres wana na moni bongo Girbo DRC de London garçon capable nazako lela yo mabedi na kiti na Paris na moni bongo Jimmy Luko Jaguar grâce Djunga de Paris maman na Kylian Mbayi na moni bongo maman juste ma vidi la maman na Ergirel balobi émission yango yo ya bino yango yo tumba tiche ne tiche et kotika la tiche di balobi mbanga za na bakolo nango idéologie toujours ya nzamba la bien makolo ngulu engaye na rolata sapato mukolo bana poto tu ba kotizelenga mongo na Château Rouge ba délégué lenga mutu na Israël ba keso melanga sandal oyo Jésus Christ alata mukolo rolata sandal ceux qui ba sombite na kozala kaka boye makolo na makolo di déjà cette étoile ba okotaka déjà poto tumba merci na agence Wami service ya maman Mireille Wakanke zone bon na 5 boulevard Ornano numéro 75 018 Paris 16e et c'est beaucoup ta ba aller Wakanke ba simpi bazawana ah on a vu professeur qui chasse bon on a venu Maringa numéro 83 étoile bleue et Sirani Tracy Mbaki la mignon nazawana nazaro la maman Nicole Tantumabe nazaro la papa Guillet Tango mabe deux fois Bosimba toujours étoile bleue kende liboso Charlie Materasi kotara déjà pour na solo Charlie Materasi cette étoile Petit Zacre Charlie Materasi cette étoile bonne santé. Non ça va très bien. Ah mon ami c'est bon hein? Non ça va. Ah Charlie Materasi Petit Zacre leader cette étoile. Ouais.
Mater musique. Ndeni mouvement. Non, ça va pépélé, Mambutu pépélé. Mais il y a ce soir non fanatique le 26 décembre. Le 26 décembre Oyo nazo misa ba paquet. En tout cas ba fanatique na biso ba jamais dessus. Ba obina ba paquet pena ils ont forcé pété. Ils ont pena été ba na ba obina ngo ba mère na biso ba père na biso obina ngo ba paquet pena boulot mon sali pena na mutema moko. Ils ont une sanité tenir ba crème soufo o boka na mo ninga sanité po et bato batsango ka est-ce que ça penane au salon salon pena o que papa maman bana ba royoka. Non ba paquet ça état d'esprit, état d'esprit ça veut dire yoto toka o sa mamuto sala bu sala on pona libota no Elias. Si Prince Mbuyi Mwamba fils à papa dame. Là grand zacle. Et après ndo sa boye o mi ça ba paquet pour dame. Juste un conseil pour la pesca bateau. Ouais. Ba paquet non mi c'est la bébé ba paquet quoi. Oh mi c'est bébé ba paquet merci beaucoup. Na le grand producteur Jean-Paul Kalema. Oh bonga bongo 5 étoiles. Maison production 5 étoiles. Oyo et Zubongo album décollage artiste Michel Chali Materazzi. Oh déjà le 26 abo ont déjà générique ba paquet. Na kata label 5 étoiles il y a Jean-Paul Kalema. Maintenant siko les lotos sont dans le ciment. Tobeta on les solo ya Villa Nova. Chali Materazzi bozaki ba fruit ya maïs au fabro. Oh lelo soki muta ota ah. Wana Chali Materazzi a outé pas fabro. Mais bobima ki loko la va na Villa Nova. Lelo sikoyo bana mai tout na kata mikili ba olia mbala. Zobino bozingo lo wana tepo bo wela iko kende avant pourquoi? Na na zaba nzembo na zaba o ko kaki déjà ki na zongo na Villa Nova. Oui et puis na tracé chemin na o pe batu suba ozwa. Eza ba chance tabango eza normal. Mais yo tse banze mo wiko tse nzembo c'est bien pour ebeta yo kana par la main ko kende ko matape manza ya ngonde pesa la kasusu grande artiste mais yo zingolo wana te bo weli ko kende avant ko zingolo ne singa lobela ba mwana tinga lobela ma musique na lobela ma musique na mi saba paquet juste na ina orchestre na biso na ko ozwa là non ça mamna mamusu pe tali na ngaiti mais ce que nenge sigo Villa Nova na merata mikili il y a certaines batunes na oki c'est une information que non misu bakimi Nino Web ça va ndeko bakenda na Villa Nova bakenda pour beta concert mais malgré concert et beta mité ba changer programme plutôt ba changer date oyo ya concert oyo ba beta mais attendant ba ça kuna mais mususu na mususu ba palanga Nino Web ça maestro pas non le courage na maestro eza mambo sikate eza mambo sali mara déjà courage na maestro et les canons bien courage na maestro yango ko ebisika maestro moi c'est ça mais mo bo nyongite na bato tout bo bimé ava ba ninga mususu ba ezali ba umeli ku tout ta dendi est-ce que yo ebi mambo esali mana poko ngano to ebia nzambe ga mte c'est ça mais quand même na ninga système pe bo nyongi boto mbanza bela na nyongi na Panama eza chance moni mambo tout au sala eza testament to remplir ngana to ebi tenter ils ont chance bah de comme sous ba qui on a et puis nous souhaiter bah bonne chance dans bango c'est ça biso ça mamusu Chali Materazzi 7 étoiles ah ça mamusu c'est ça mais surtout sur la le solo mo boye maïs fabro na héritier watana benetika goga toto ya tembe ko ça no songa benga l'artiste présentiel asara netima ya buka maïs fabro ka yemba na été na winge donc bazara ensemble so bino bana Villa Nova oui maïs fabro a perdre na bino quel que soit ma bétonini toni mais na ndenga logique so bozongi na kati pena ya masolo botali pena boye lelo maïs fabro ndenge pa taper bato likolo na ndenge pa ya kabola pe akaboli pe fali na faire akota bango pe na kati wana afanda pe ti lelo pe bino boye pe bosali pe po bosali lelo koyo ke loko wana take koka bango mbale ba grand frère nanga en tout cas nga na pesa bango ka conseil ke ba luka moi kimia pour mambo ke pepela c'est le roi maïs fabro ya lo barane penate yeba isil tarnete mendeka ka ya que non maka ko diminuer na yemba na été na wenge musique maison mais on peut en vérité so tali peu bien a yemba ne pe na maïs fabro te mais ya wela ko kenda va pe apesi pe makambu et ça le pour azali le siko ya ke bino ba so do ba ke ba élève du maître parce que maître ça maître bino tout ba élève du maître en tout cas pour nga maître ça perd nga héritier watana beza vienanga et bango mbale na za ba relation bien na bango en tout cas nga na zo sala ba paki na mais faut que tu pas mais koluka moi kimia ça la bien parce que bango baza neti là on attend ba modèle il y a musique au batonga na chaka
héritier watana bena chaka maestro Fab. Ça veut dire bango rande ba relax c'est là obiso ba leg na bango tolanda. C'est ça. Ça dit ba relax c'est là obiso to Hollande. C'est ça. Mais sur lelo pe tout moni koto pe na ngambu na boye. Igbi na filé. Full boss pe na ndenge na yepe aza ko pumone tika ka moi guerre pe côté ya maestro Fabro. Ça dit ya comment déjà danger. Il y a lobby après Wata na gisasa bato wa obeta pe Wata zaye. Ah bon. À 5 collègues na yo. Mon nom est le bien. Il y a mon moto il m'a mené au loba. Biso ngana likambo loba te likambo zatu. Mon nom de lobby. Oui. Mon nom est de lobby. Mon nom est de lobby. Et puis on maîtrise mamunaye. En tout cas ngana zolo mamunanga, c'est ça. Mais ce que boire moi était celle entre yo na Igbi na fileto. Nga za na problème na mututé. Na problème na mututé juste ngana sala boulot nanga. Na sala ngona ba manière nanga. Bat ba monanga fo côté msusu. So qui tam sous mutu moi lobi mabe pour nanga na répondre et comique azabu mais na côté on a en tout cas na problème na mutu. Mais net Igbi la filé a un anniversaire na yo. On célébrer ngo betaka ndule. A sala pa ro sala pe mais après na sima yo tongai. Et kenda ko mabe. Ça dit le solo ngana mutu la réformation na succès na zoaka nenga pe yo tongai na basima ete et sala ka no. Ça mettre les lots pas gagner bino beta bino ba 1000 euros. Les camboté. Toyoki, tomoni, mais les camboté. Boyoki, tomoni, les camboté. Les camboté sont les camboté. Il y en a les camboté. Les camboté. Toyoki, tomoni, les camboté. Depuis vos solo na téléphone ça va combien? Nada lo bela ba paquet le 26 c'est sûr. Tu lo bela ba paquet. Attends oté papa, nada ba attends oté. Tu l'as gagné. Tu le parce que yo na yé. Te c'est là. Les camboté. Est-ce que tombe la téléphone pour bengi pe? Les camboté. Ce qu'on a voyé OK Paris pe. On défier Villanova. Les camboté. Igbi na fila ça la pe showcase mo samedi. Les camboté. Na ta panam. Les camboté. So yo ke mugoni na. Les camboté. Yo obeta wapi? Ngana misara ba paquet nanga. Dans un concert dimanche chez La Merveille na Bandal, on a tapé le 26 décembre, on a sorti un single na Béni le Visionnaire, la Béni c'est pas fanatique na Baya, c'est ça. Et puis le programme sous topé ça mon caca. Le programme sous topé ça. Parce que la musique a passé. Ndé bato baloba musique a passé, ça passe na bato ba comprendre ngote. Nga za cop nanga, ya musala nanga, na ebinde na sala ngo et puis na ebinde to sa nga, na ebinde na to sa. Maintenant siko secret ya robeta na bar. Ça dit pena bato fandi ba oyo kane ba oyo ka ba Wata ba oyo ba fali poupa ba Ferregola ba Igbi na filelo ba oyo ka ba Maestro Fabro et tout quand même peu Lady Maître Patrick Beckham il peut soit salé peut être moi mutu netika pe mais malgré nous pena atteindre penate ce que ba bino tout bo sigalo ko fandi bo tala pena no oui na biso tout pena to bima na Villanova mutu penate bon bato recommandement likolo. On le couteau m'a bête photo le baza Igbi na filé. Mais naso nini sko yo sala rakeno ne na ofana na otala. Pourquoi pas ngapete? Ba tu ba fan na pe ba yo kana pe na bar bon bête la liso na ngape. To ko sala émission te ya manga na yo lobi. Te o lobi la nongo. Monisco boy. Mais ngana bien ngana oto ebi ngana to ebi na kinke so ba compter ba jeune o ba malelo. Na banzemu na ngana beta ba yo ka pe banzemu na. Comprendre? Koyoka oui c'est bien beau mais il y a succès. Sanga sikoyo. Quand tu vas senga pena na baba. Ya ngona ndeso ya. Ya ngona musiko secret ya nini? So fando moto. Ezaka boulot nanga ndino bisa ba paquet nanga boy naza sûr que na bini sabato na décembre awa et puis benda makambo ebele ba paquet en tout cas ba fanatique nanga tout basé là ba paquet. Et c'est tout repino solo li pena na bandenge tout. Parce que ko beta na ba ko bini sabato. Grand poète mukolo likolo na se mutu ayebi circonstance amambutu grand poète na solo lina so na grand poète na solo na grand poète et pas yebi ngapi aisanga pe moi na ngama lembe eki nango bien on a grand poète grand poète grand poète pena grand poète quoi ça kabiso maweja yo wana tawe kabiso amona biso pe azapena biso apena kati na biso nga solo na yi azoyoka biso grand poète azoyoka ba paquet zo avec force ba fanatique tout la bonne musique base là ba paquet des fatés oui peut-être non grand prêtre asala pe bato pe ba pesa bato makambo o pe ba sara ba succès mais grand prêtre na ndenga musique pe na grand prêtre aranete prêtre na biso atala ra bato ra prêtre na biso tout grand poète muto permettre mambo tout grand poète muto pesa kanzela tout grand poète yo soki oyeba ba mamona oyingo ke nzela na biso te kuna yelu
Vous comprenez que tu grand poète non. Ça dit que grand prêtre. Cette étoile, grand prêtre. Il y aura idéologie grand prêtre. Grand prêtre. C'est Likambouté. Balobi, Toyoki, Tomoni, Melikambouté. Balobi, Toyoki, Boyoki, Tomoni, Bomoni, Melikambouté. On a ce qu'on crie à Sikamikolo. Oui, on t'a vu sur Petit Zac dans l'école, Likambouté. Petit Zac, on a 6-7 c'est Likambouté. Petit Zac, Nino, Likambouté. Oh, Likambouté, t'es à terre, Moukeza, t'es Likambouté. Et va tout ma calombo. Ozo Kalombo pour qu'on Autriche. Charlie Materaza obi Likambouté. Honorable Arnaud Diwaku ya maman Emeraude. Balobi Likambouté grâce à Djunga de Paris. Jimmy Lukoji Jaguar, idéologie toujours Likambouté. Dans Kimpanga garçon Schengen. Yo yebi yebsa Patrick Amissi. Motema bato Kelly Ngolela. Azala déjà rola mukana Montréal wana. Balobi idéologie toujours ya Likambouté. Batu tout mutatonyo peno cheka Likambouté. Et Likanango. Et Likanango. Finyo lekio Likambouté et Likanango. Mais sikoyo succès zelo mususu. Est-ce que vous avez bango? Yebi secret nango. Na yebi secret succès bien comme ça succès na yebi yango. OK. Pe banzela batu bakotaka wana pe. Na yebi pe banzela ngo. OK. Ope batu pe le pe ba fandi pe bo. Batu ba yo pe na ba. Petit Zac na yebi soki. Na chobete lo masolo na musika. Aza musika na yebi grand poète mukolo likolo pe na se. Aza musika. Est-ce que peno super bon petit na ba garder fou bien ici ka okota. Est-ce que okota est-ce que yebi na yebi mukolo likolo na se. Mutasala marambutu. Tata musaka ba mai ba tata musaka penaki mamutu to kutango esa na chrono na yebi ayebi ngapi ayebi pe yo siko na kati obimaki osalaki single moko o bato bayoka ko yembelaka Junior Baometo le grand jogo moi bato moi na yoka ngona ba na yoka ngo beta mais c'est comme si pour atteindre un objectif final noté après roya boyo beti single moko après qui 8 kg 5 kg 800 ouais. Mais si Charlie Materazi tu as une belle voix là ça vous flatter tu as une belle voix aux appels artistes au télémine podium au timbi micro aux artistes ça dit déjà tendance c'est bon tout le temps oui c'est un artiste c'est un musicien mais qu'est-ce qui fait pendant les lots bon je peux cicater que non les lots peut pas me taper les solo peut il y a Charlie Materazi peut comparer au peu na bien file ba comparer au peu na que mutu mo songo loto pa kala pe boye pe ba relève au peu boye remplacer ba faire ba fali ba nani tout consort ah ba tu va comparer na ba touti ba zo rata na musique na nga ba zela album na nga décollage là na opesa bango ba paquet ba zela ngo na ba yoka pena musala et puis na lo bananga mingité na luka so to misi ba paquet et puis to solo lango. Ça dit décollage, alors on a combien de titres? Album décollage, normalement tu as 14 titres. Ah oui. Pourquoi décollage? Décollage, bon parce que là, on a le mouvement dans la salle qui est un match facile. Match facile, ça veut dire que maman boye na bike na ça maman passe mais pour na banga ngote na commission ko match mo facile. 4 pas son moni poto. Après on la comprendre que tu comprendre qu'il y a un talent. Si connais non décollage pas fanatique na. On comprend. Et on a pris album dans un titre dans décollage. Parce qu'on a pas paquet, on a l'accès à na toki, na tokapo, na les sanda kuna. Ça dit pas paquet zo tokapo les sanda. Parce que décollage au début ça na 14 titres. Ah oui. Combien de rumba, combien de génériques? Déjà na ba surprise belé, na ba surprise belé, na katia décollage, na bi ki na opesa ngo na ba manière belé. Na opesa na ba manière belé décollage ça na album mo bona o sala ngo na motema mo ya okita. Ya okita puis ba qualité de musique ba nzembo consoler ba to epesa ba mambo belé. Parce qu'on a 14 titres. Combien de génériques que vous avez? Tous en a des génériques. Des génériques. C'est générique qui les lope na générique il y a que non. Générique. C'est là moni ba générique ba vient na biso ba sali ba master ba sali. C'est là mon la différence. Je vois la différence dans pèse dans il y a pas mbata mukolo. Et belé pe baloba bongo mais. Soir na parler na bango na ba master na ba chambo. Na loba avec précision. Et puis na bi mamni na loba. Na précision maram na loba. Ça dit des génériques. Na 12 chansons. Ça dit yembiga rumba na rumba to sali pe mo ba ki lelo ba to mo benga ki lelo. Na sala déjà nzembu to yemba na ser na biso Altesse avant na Belgique na pesi mbote. Ya ki rumba te to sala izo.
la maîtrise à Babilo on peut déjà na que na peut ça ba couleur belé zonga na dévoiler maintenant ça là et ça la sous surprise na ligne za surprise pas na matoy ba fanatique na pour ils ont sens c'est ça ça dit au sala loko na kasi fitting bo sala gane zaki yene mutu abenga ki yo bo collaborer to yone mutu ezaki na album na yemta benga ki yo bo collaborer et puis na PCP vient na selo scram bote abenga sa biso pen album na apesa une chance moto mbani nzemo na 4 album na 4 album n'état d'esprit na 4 album n'état d'esprit bo yemba na epenza momo maintenant siko na epa na yo na décollage est-ce que na bosani pété masa biso Angelos na yemba pen album na décollage na sala ngona ngamoko na artiste na après troisième projet na talasco artiste auto changer oui to changer na bon c'est ça OK est-ce que pena mindimi pena que no yo moko sala ngona na mouvement na yo na amateur musique mais nzembo liboso na beta na yimba ngana président na biso mibale le na longo na yimi premier nzembo on na yimba ba mettre na mbelo na yimba ngamoko ça veut dire na yebi na maîtrise à maman sala na maîtrise à maman sala ba sala en confiance et ba osa jamais dessus est-ce que ba doit ozo pena ba rumba oyo pena ba rumba moko éducatif ba to pena ba muta fandi papa fandi na bana oyo kapena kino déjà ko tala banzemu na mona pena ke nzembo yana mutu yana katikati yana suka ya banzembo bo na betaka banzembo oza pena ke te mukolo moyo yo mona te bato muso balobaka yemba ka bien betaka banzembo bien tamusu muta pesi faillite côté tom sous faible côté et ça na sepela na mamona po parce que ça la rabatu que place aux faibles au travailler sous au pesa maram aux hommes en tout cas ngana za pona ba fanatique bato ba pesa bato ba critique bato ba parce que vous rappelez critique ba mususu ba komele critique ba nini amoni ga lokwa neti yeli déjà ça commis aboudé soit fini nga sote même na page na nga songa publier le ata ba fingi nga na yema na yemina ça veut dire na pe garçon mo bato finga penate na za mutu mo boye na yebi ko respecter mutu tout na bi ko pesa ba fanatique na nga respect parce que grâce na bango to sala musala parce que na banzembo wana bato oyembe et ça dit bato mususu nanu osilisi to est-ce que osilisi déjà le bon tout to nanu silito za na banzembo mususu za keta musu mutu akoza na posa net mettre Chris seront ba kumba bo fire nous sommes 35 mois na ndaku sauf de servir les autres là on repose le cœur de maman Noura Manzila elle aura ba lombo mo konza Autriche ba koza na posa nzembo elle aura ba Eva Tumba Kalombo ba koza na posa nzembo est-ce que na gata décollage wana osilisi déjà to ozo continuer banzembo na ngana zo yema malembe mais à 100% déjà na komi là ba 95% vous comprenez et l'autre pesa bato na minute sur to pesa ba na ba paquet bazu ba paquet après na pesa bato ko album na mobimba les gars toche ba paquet na terrain affiche bimida to mi ça décollage na ba titre banzembo c'est ça so ba titre déjà ça déjà presque nous ça presque à 100% déjà dans la 95% il y a ba travail to ba lelo mutu akoza na posa tam suki no yemba c'est espace ya suite ti na bibo to pesa ba paquet le 26 décembre après na pesa ce date na mi album na ça veut dire album mo bo banzembo so c'est silanga ngo mais na kindaka na ke studio na ka miso na ngo na car à côté fona ke na bongisa parce que là on pesa ba fanatique ba comprendre que de musique à pesi à solo lipe mais mutu pas contacter no Charlie Materazino petit na posa na zo monzembo master na posa na zo monzembo pa na yo c'est ça c'est possible pas de problème parce qu'on faut ça ce qu'on appelle na bateau tout bazo la no à travers émission tumba que non on a posa nzembo au contacter aux nzembo en tout cas ba fanatique na biso ya la bonne musique Materazier on a ça album na bango décollage na motema moko bato tout ba na besoin contacter biso izaka bato nzembo ti bato ba conseil pe Materazier ko finga bato te Materazier la musala na yo to na besoin na bango so ba contacter biso na plus 243 90 38 93 756 plus 243 90 38 93 756 en tout cas to yamba bango bureau yamba bango conseil gratuit ceux qui m'ont critiqué les gambotés ceux qui m'ont fini les gambotés 2022 il faut tout dans le système sous souper tout le monde bien aller na paix ma bomo les gambotés c'est ça maintenant ce que lelo Charlie Materazio au fan de Tali ba no ba ça peut fierté musique surtout longoli ba Kofi ba JB ba Wazé quoi Bawe Ranson, le roi de la forêt, za Kokobar Nabino, soto tie Mupandi. Na batuloko to tangi ba fali pour faire rigola, héritier Watanabe, peut-être ba 5 collègues no ba Igbina filé, ba tebele ba déplique pour ba nuance, ba miel de son et tout et consort.
maintenant so fani pena tali o pena tie pena bateau ya commandement likolo azo tinda azo poussa pena musique likolo makasi ya mboka na biso Congo so za pena mutolo baka sincère okolo ba nani lelo. Non, pour le moment, non, mon ami, je mets des mots. Et puis, là-bas, je suis qui n'a pas ça boulot bien et qui est bien. Pour l'attendre, nous avons mis ange. Mis des mots. Et puis, là-bas, je suis ça là, boulot n'a pas bien, c'est ça. Son nom, on bête trop les bandes. On va misser au Yosso Fandi. On va pas bête les bandes. On va faire Bimi, à Bimi à Kei Pena. Comme ça, on a tiré un Pena. Artiste belé, bazan la production belé baliban. Artiste presque, bazan la production belé ba annoncer ba calendrier na bango en tout cas bazan dans les bons. Oh déjà bazan libanda ba obeta. Bazan dans les bons ba artiste et tout bazan dans les bons ba ça ba boulot na bango obeta. Faire na bango quoi. Est-ce que fallait pour pas poser taper no ba keno vient na biso na noko. Na ndenga black ité. Mais déjà fallait pour pas na niveau na déjà na habité. Azavie moi ça la boulot na bien, à ça la ba monnaie bien, bazan ba lokolo plus que landa. C'est ça. Déjà, pour regarder la télévision, pour voir que la masse va flair, pour voir que la bateau va flair. C'est ça, parce que bateau va ça maman a besoin de maïna makila. Là on se peut la peine pour na ba ça là. Ça veut dire nous avons pas au monde appel quoi na yo. On la pe quoi na yo. C'est ça. Ça dit autres appel quoi na yo. Maintenant un jour pour l'autre taper na côté la paix aigle de la musique africaine Kulutu permettre à ça futur na yo. Est-ce que vous voulez en paix? Je sais déjà qu'après le projet, nous avons projet Moussous. Projet Moussous, nous avons vieux ou nous avons paix dispo au Yambabiso. Nous avons master au dispo au Yambabiso, tout solo là. Où ils ont tout solo là. Petit sac là, nous avons un manavie dans la bouille. Nous avons un master dans la bouille. Nous avons la bouille, c'est ça. C'est le mot bien ma casse. Ouais. Mais est-ce que bateau pena c'est la décollage? Ouais, décollage pena avec force. Mais on a un goût de paquet. Des fatigues. Oh, est-ce ça la ouverture et décollage? Des fatigues. Oh, ma camoteuse. Des fatigues. Toujours Maouja. Toujours Maouja. Camboté. Merci beaucoup, Charlie Batrazi. Merci beaucoup. Effectivement, nous avons traité la mission parce que nous Kyo, le peine départ, il y a quelques artistes musiciens, Leki, Leki, Ndeko, au Botika qui na ville, nous avons Msuba Yaki na Simanabino, Bakeipe, Bazu chance au Matap. Avion pour Bakende Poto au Bino. Bosale qui succès na isasa besoin qui ngolo wana te ya ke ko kende pena poto kende pena bunyati pe pa na panama po bobe tandule besoin qui ngote mais so bango bake petit sac au senti pena o yambi pena mutu oh les to bané mission il na show makasi fort mais na mobile no komi pena toi te ne normal les so fo batu na tsa batu no likolo po batu balingana na likolo wana so likolo na so po batu so mo rakati po ba yebi ke no émission ya mutamaele ya bata maele ça so pona so mutu pas maele te alikani webi likolo wana so za pe maele te kasi bien nango ngwana siko ko lekana pe ça rapé sou bien bongo pe mo fo lekani pe mais na nenga pe ya bien oza tumba mo tumbi pe tumbiti nga bino bimisa pena otumbi nga bino bimisa pena ya kati na yo o bomba pena msusu ba mo talisa pena mo na sona likambo na mutu te na problème na mutu te na lo ba makambo nanga et puis na respect na batu respect na batu ça veut dire na lo ba makambo na capacité na ça veut dire na yaka na télévision sukolima ina tumba batu rien on a tumba ne musique na zo tumba musique na ezikati merci beaucoup mais on peut rappeler sur nini na maestro Fabio Orlando na ba maso to amemaki oui c'est bon nini non maestro ko kisi devant na rêve moni ne balobaka pina était amisi ba sali ba leader asali ba mambele lelo batumsu lelo to pe mapé meme pe ba ndeko mususu bo bazaka même ba on peut mikili ko kisi pe na carnet na sali pe na devant na sali na devant na sali succès amemi pe ba mise pe na poto devoir ne déjà yango c'est ça o ata okima o pas o ti ko kisi devant na okima te on musique bo le osa makambo fosa la pe bilan tali pe na sala munena nani boy branche nanga nani boy nini boy bon na sali ba tuno sala ni ba mona pena kete ata sala tout musala tanda munda ya ba mama sala bien. Merci beaucoup. Donc pratiquement na suka ata msu bato balandio et moi de 3 personnes pour toka bana yo. Na pesi mbote na Jean-Paul Kalema, na pesi mbote na Mireille Sandoku Babi Diabaka, na pesi mbote na
Bonheur Makiadi papa na tia fête mbala na pesi mbote na administration na mobimba na moni Blaise Wifi DT Mirador na moni na pesi sumbote na Marie-Hélène Linyongi Aigle Royal 404 bon séjour payé na PCP mbote na HK Silence d'Or na batutu balinga matériel 7 étoiles et puis na PC bon séjour na France Temaï du souka mon boss ça bon on a Panama des fois et ça allait bien et puis na PC be merci belé pour ça la musano kitoko ouais merci et puis zo ya pena bien équipe na bien banda on mais là ça venait de travail c'est ça merci beaucoup Charlie Materazzi merci à batutu bolandi biso comprenez que tozali bongo na Charlie Materazzi 7 étoiles l'artiste musicien oyo a évolué à bongo na Villanova et lelo embrassa carrière solo na ye azako recommander ba menomal o balinga la bonne musique bozela le 26 décembre borozwa ba paquet o eza bongo générique o ça la ouverture il y a album na ye décollage o pena vraiment bo sale confiance o za na pose ça que non até moi mbalo na yembangai ko hésiter l'artiste est là après si numéro contact mais ceux qui osent contacter ngai un artiste tout artiste musicien ayembayo vraiment ça la confiance na Charlie Materazzi et vous allez mo abeye mikolo ezara système ya les camboté ata mukete likambuti ato lenga na succès likambuti ato lenga na bambongo likambuti na bakar likambuti ozoki na ba mise voyage likambuti opesi ba mise bakar likambuti merci beaucoup merci Eva Tumba Kalombo motoboko très bien Pachamou mena mukulu pa wana merci na le moment mokonza Autriche merci na Monique Kassé Momo Kassé la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises merci beaucoup na batu tout grâce Djonga de Paris maman Kylian Mbayi merci à mon mentor papa Charles Blaise Mafuta le Vandou de Rennes présent sur ce qui c'est de Britannie là où repose le cœur de maman Isabelle Marinette merci beaucoup na batu tout la confesse merci na Ramora Mazani motema na Simanda direct de Boston merci na Kelly Ngolela motema ya Patrick Amisi na kata Montréal wana balobi Montréal tout ezaya kotelema parce que soki émission oyo bandi Patrick Amisi abimisaka TV po yena Kelly Ngolela po babenga batu batele émission merci na Judith Muipata motema Serge Mbo Vianel Mbumba élégantissimo na robosana te yo yebi petit na Chine Lutondo Chine Young Lutondo na kata 001 président Ale Mutaga KBG Jacques Yembe Kabongo yo yebi masana nga KBG merci beaucoup derrière la caméra c'était Ozengalina merci à Chanto Kolo merci à Maël Sadiki merci encore du Falpis à mon boss Frank Temaï Disuga oh on azaro séjourné bongo nakata Panama portez-vous bien c'est parti. Zakari Mwamba Petit Zacle Petit Zacle Zakari Mwamba le Petit Zacle Zakari Mwamba Allez Petit Zacle Petit Zacle Petit Zacle Mwamba papa na prince